Kinshasa, Congo Brazzaville, ba diaspora bisika nyonso partout bozwami na Kinshasa na Brazzaville kuna na Lubumbashi bisika nyonso bozwami mbote na bino nyonso boza kolanda magazine Bonda Ekolo oyo ezali seul magazine d'actualité et pesa kabino ba information ya kitoko ekambami na yemoko le DG valable Alain Dewa. Tofongo la magazine na biso ya lelo na élément oyo boye bake na présidentielle ya 2023 nani vraiment à cause de la vraie choix ya peuple congolais tolanda analyse ya Alain Dewa. Mwana ya Congo, boye bake depa ndenge kaka butu e inda kape moi ebimaka. Toza kokene pona mois ya décembre pe le 20 ekokoka et surtout que yangonde ekosala ba Congolais bazala ba urne po ba pona baye ba kozala masula politique de 2024. Mais na ba présidentielle nani vraiment à cause de la choix ya peuple. Yangonde motuna au Congolais surtout azali ko luka aeba. Déjà ba candidat à la présidentielle ba bandi ko déposer masolo la bango la CNIP. Ma candidature bango est kozala étudiée pour la validation. Donc d'ici novembre, tokoyeba déjà ba oyo ba kozala retenu pour la etumba oyo. Yakoyeba ezake ba misusu ba boy ko participer na scrutin oyo. Au moins que fichier électoral et zo contrôle ya bien. Ba misusu bango ba signé ko kota etumba. Pe yako affronter Félix Tshisekedi na terrain et surtout pour la kosika ye mokote azala candidat unique. Yakoyeba ezake Félix Tshisekedi à cause de la candidat. Constitution et PCA autorisation, il a se présenter pour la deuxième mandat. Déjà Koutou a la position Oyo. Moutounion so aebi, nenge ba généraux nae, basa kobeta mbondake, adversaire ya taille nae azate. Côté bilan, boye bake babisu basa kolobake, bilan est largement positif. Na ba matérialisation, ya ndenge na ndenge, donc ba détail Koutou eza ebele, moya kotanga ezate. Mais babisu so balobike, bilan zéro. Bango babeti simonda. La bataille communautaire, paix et sécurité et l'équipe partout la RDC, à part Kaka, j'ai la francophonie. Pendant Moïse Katumbi, balobike, yende aza vrai adversaire fait sur le Tshisekedi, malgré Batomisu balobike, loi Siadinde et Kolia Yepe, azala gestion mabé, Kotala depuis azalaka gouverneur, na Grand Katanga. Batomisu, babet Simbona ya kolobake, yende azali Moïse Oyo, a sauver République démocratique du Congo. Na Oyo, Etali Delis et Sanga, député national, pe président est parti en vol. Yé, aza même région, na fait sur le Tshisekedi, donc la Grand Kasaï. Ponaye, Kasaï Nyonso, ezalango si ma Félix le Tshisekedi te, malgré ma misusu baza kolobake, aza ancien rebelle. Na oyo etali matita ponyo, ancien premier ministre le tango ya Kabila, yende kutu aza wayambo, ya ko déposer candidature dans ba bureau ya CENI. Mais koyeba ezake, aza de na grand dossier, la justice ya mboka na biso surtout pour le problème ya Bukangalozo. Donc eza difficile, abima kitoko na dossier oyo, et boukse ba millions de dollars et belé ya ba Congolais. Na oyo etali Adolphe Muzitu, un ancien premier ministre aussi, Moninga Martin Fayulu, pendant la période électorale de 2018, candidat à Grand Bandundu, Oyo a déjà annoncé nae. Mais kota lae, devant Baninga Nyonso, Oyo basaba candidat à la présidentielle, Adolphe Muzitu a sa kobima loko la poids mouche. Bon, total à Nanoua, la Oyo était Joseph Kabila Kabange, 17 ans la pouvoir, Aboyi, Yela Batunaye Kokota Masolo ya Senipo, Seni Azakoboya, audit affiché électoral indépendant. Mais koyeba ezake azaka kakopeze na scène politique malgré silence nae et surtout que azanae recteur ya université de Kara. Kozonga nae ezaneti moins impossible po depuis alobaki ke akoloba mais jusque là kaka silence absolu. Tozela kaka soki akoloba mukolonini. Na oyo etali Martin Fayulu boyeba ke candidat oyo si lelo, allez la kanae kaka, baye victoire en 2018. Azalaka puissant, ndenge moko la Kabila. Mais na moko la lelo, bondanae eza kobeta senase, nesi kaka asa kolinga asa la candidat na dernière minute. Mais koyeba ezake, nanu a déposé ma candidature, ya batu na ete na ba niveau législatif, national, provincial, topé na ba niveau municipal. Toyebite, soki akoza candidat kaka ya moko to akosala ndenge nini. Malgré nyonso, Mwana ya Grand Bandundu Oyo, azakaka populaire, pe maboko pembe, selon ma déclaration, ya batu ebele. Il faut koyeba ke Martin Fayulu aza rare politicien, Oyo RDC Mobimba bakoyi koyoka et surtout ke asala na ena luté na gouvernement. Na Oyo etali Denis Mukwege, prix Nobel de paix, akozala tote. Wana ezali motuna parce que
bato baza koluka bayeba aza na ye na parti politique moko te sans espérance politique mais mingi pe baza kolinga ye toyebi te soki esengeli atika na ye kaka kokontrole hôpital ya Panzi kotalaka bamama ndenge abesala kotala to akoluka atia mutu na politique yaki bisika fubi pe politique pe kobebisa pe carrière na ye toyebi te yango tobetisika mbonda po tolingi nyonso tu oyo eleka kitoko population bino moko boyebela. Candidat idéal azali candidat oyo aza capable ya réaliser ba rêve na bino ezabongo propos ya évêque ya diocèse catholique ya Butembo Monseigneur Sikuli Paluku liboso ya population ya Est. Tolanda commentaire oyo. Évêque ya diocèse catholique ya Butembo, Monseigneur Sikuli Paluku asalaki déclaration mokolo ya dimanche 10 septembre na Lubero ke eza badontende eza ko déterminer profil ya candidat ya malamu kasi esengeli kotala plutôt ba capacité oyo candidat aza na yango pona ko participer na développement pe kozongisa kimia na région ya Beni na Lubero oyo bazali kolela na baguerre oyo ezali kosalema kuna. Monseigneur Siliku Paluku a estimaki que appartenance religieuse, familiale ou politique esengeli lisusu te ezala critère moko pona choix ya ba candidat. Selon ye, candidat idéal esengeli azala na motema malamu, azala na témoignage moko ya malamu pe koyeba nini ye asala deja pona population. Asukisaki wana te, Monseigneur Siliku Paluku a estimaki sur mission assigné ya député. Ye alobaki ke député aza élite na assemblée pona koya kokabola batol, basaki ya mungwa, basaki ya loso, mais député ake na assemblée pona kolobela peuple oyo ye aza ko représenter. Yango nde eza mission ya liboso ya ba député. Yango biso awa tobetisika mbonda. Boyeba ke Res Kazadi pe aza parmi ba candidat na présidentielle ya décembre 2023. Mwana Congo toutaki kolakisa pe koloba na ba édition na biso eleki ke présence ya Rex Kazadi na seni mokolo ya samedi ezalaki pona kozwa ba information liée na candidature ya présidentielle 2023 tellement que ezalaki souci na ye lokola pe akokisi ba élément pona dossier na ye boyeba ke mwana mboka Rex Kazadi officiellement a été déposé candidature na ye lundi 11 septembre na siège ya Seni kuna na Gombe. Après dépôt candidature na ye Rex Kazadi abetaki mbonda boye na ye ko finaliser dossier na ngai po ba élément mingi ezangaki mokolo ya samedi yango lundi na ye ko officialiser candidature na nga pona élection présidentielle oyo eza prévu na décembre 2023 pona ye exercice wana esali ke a découvrir mosala moko sérieux oyo Seni aza kosala po nyonso eza kosalema avec ma précision ya ko veiller sur ba élément abetisi lisusu mbonda ya koloba ke alors que lelo to comme la possibilité ya ko s'exprimer yango nde alingi yepe akoma président de la République pour à diriger RD Congo aza sûr que sans discrimination a ko convaincre ba congolais pour ba voter donc ba o ba boy ko kota na masolo ya processus électoral baza libre etali bango po ba kosala loi mosusu te likolo na bango pona ye il faut que kozala masolo po eza une fois tous les 5 ans ya koyeba eza ke Rex Kazadi abanda combat politique na ye depuis France na 2014 nyonso tokosenga ba candidat présidentiel bozala ba candidat ya Imoura oyo ezala ke lobi ekoma ke o ngai na désisté na ngai na saki mbonga kosala ba campagne toboyi awa omikoti yo moko tolingi beto mona ke o sala tour ya Congo na cadre ba campagne pour dimension que vous êtes vraiment un vrai candidat yango biso Tubetisika Kambonda. Nao yetali massacre ya Goma, vice-premier ministre ya intérieur Peter Kazadi akwe ici ba décision ebele pe yako kanga ba église nyonso oyo baza en règle te na mibeko tolanda lisusu commentaire ya Aledewa. Ndeko ya Congo, boye bakela conseil des ministres et Outai Koleka, Peter Kazali, VP ministre intérieur, a présenté rapport ya mission interministérielle oyo basalaki na Goma suite ya ba événement ya pasi pe ya mawa oyo esalamaki kuna pe 50 personnes mokoka ya ba congolais bakufaki na kati ya masolo bango esali ke ba mesure ezoma na suka ya mission na bango ba mesure yango ezande boye gouverneur militaire aya awa na lombango la Kinshasa
suspension des officiers de la police nationale congolaise, prise en charge de Kokunda, victime du gouvernement. Organisation ba obsèque moko digne ya honneur pour la police oyo akufaka na ndenga ya mabe na ba membre ya secte Wazalendo. Libération à tous les militants et mouvement citoyen oyo bazalaki arrêté na ba événement wana le 30 août 2023. Identification pe kokanga ba église nyonso oyo eza en règle te na mibeko ya mboka. A signaler lisusu ke au fur et à mesure que justice akopesa sa verdict ba mesure misusu ekozwama pe ekozala annoncé na opinion nationale. Nangama mozusu boyeba ke kuna na province ya Sankuru, force de défense et sécurité bauti kokanga 3 personnes suspectées na mission ya ko créer milice Maïmaï na village Lokola kuna na secteur ya Bahambade na territoire ya Lomela. Ba instruction judiciaire eza déjà kosalema. Biso tokosenga na ministre intérieur mwana mboka Peter Kazadi yeba ke eza mokumba munene tope charge monene okumba pona koluka sécurité na mboka ezala kitoko et surtout que tokomi kokende dépa na babonane ekosenga pele ba élection esalema na décembre oyo nyonso eleka na kibe po congolais azala seko ko vivre na mboka na yango biso Betisika Kambonda. Yo muto lingi basela yo reportage ya mariage ya événement na otope ya église na yo benga mbonda ekolo agence po bango bazo sala musala kitoko avec professionnalisme. Bana Congo Kinshasa, bana Congo Brazzaville, yo mutu olingaka ba activité na yo eye bana na mokili mobimba. Mbonda ekolo agence epesi bino opportunité ya kosalela bino ba reportage ya kafu ezala activité politique, socio-culturelle, économique, religion, sport, conférence. Awa na mbonda ekolo agence ezosalema avec professionnalisme pe eza na prix moko très abordable. Esuki wana te endeko na ngai keba na ba reporter ya muyibi oyo bayaka kozwa ba image pe elekaka nango na télévision te kasi awa na mbonda ekolo agence nyonso ya filmage, modération, réalisation, photoshooting ezosalema avec un partenaire idéologie parce que awa tokanga masolo pena oyo etali image yebake okozwa yango pe ata na format ya YouTube. Olingi oyeba bisika tozali benga biso na plus 243 89 81 81 097 na bandeli lisusu na plus 243 89 81 81 097 na mbonda ekolo agence nyonso ya reportage ezosalema kitoko avec professionnalisme et yokanio. Na conseil des ministres oyo uti ko saleme sengeli boyeba ke vice-premier ministre ya défense Jean-Pierre Bemba a betisi mbonda que Rwanda asali ba faux groupes armés lokola ba Wazalendo. Tolanda commentaire lisusu ya Alain Lewa. Ndeko ya Congo yeba ke na conseil des ministres oyo euti koleka VPM ya défense mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo na ba problème de création ya ba faux groupes armés na Rwanda kuna na SRDC. Pona oyo etali situation sécuritaire Jean-Pierre Bemba alobi bien que Rwanda aza soupçonné ya kozala sima ya ba groupe oyo baza ko réclamer que baza mouvement patriotique Wazalendo. Création ya milice oyo selon Jean-Pierre Bemba eza parmi ba faits majeurs oyo eza la province. Ya mibale alobi eza ba massacre oyo euti ko salema na ba rebelle ya M23 na ba soldats rwandais contre population peu présence na bango na Tongo kuna na Nord Kivu. Kaka na intervention na ye VPM ya défense mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo alobeli lisusu ndenge na Ituri makambo eza kokende kitoko te surtout na ba affrontement intercommunautaire oyo eza koboma batu mingi. Na ouest ya mboka il faut boyeba ke abetisi mbonda ndenge groupe Mobondo baza kokimisa avec force population civile. Makambo oyo Jean-Pierre Bemba Gombo abetisi mbonda vis-à-vis na Rwanda toyeba ke ekomata lisusu peut-être attention entre deux pays et surtout bazaka komi funda make ngambo na ngambo ya ko soutenir ba rebelle kuna na frontière awa esali boye tokosenga boluka ba mécanisme nécessaire ko permettre que sécurité ya population ezala na kimia yango biso Betisika Kambonda. Na santé esengeli boye bake programme ya gratuité ya maternité na ensemble ya République démocratique du Congo et kokoute na gouvernement congolais somme moko ya 200 millions de dollars américains. Tolanda élément oyo.
Programme ya gratuité ya maternité na ensemble ya République démocratique du Congo et kokute na gouvernement congolais somme moko équivalente ya 2 millions de dollars par an. Ba chiffre oyo ezalaki communiqué et pai ya ministre ya santé publique Dr Roger Kamba au cours ya conférence de presse oyo esalemaki mokolo ya mercredi 6 septembre 2023 na Kinshasa. D'après ministre ya santé, montant oyo ezalaki avancé sur base ya nombre ya accouchement na voie basse pe na césarienne oyo ba registraka par an na Kinshasa pe na ensemble ya République démocratique du Congo. Ministre ya santé a rassuraki que 42 millions de dollars prévus pour na ville ya Kinshasa oyo ezali zone pilote ya programme oyo eza déjà disponible. Na oyo etali enveloppe ya 2 millions de dollars oyo esengeli et couvrir ensemble ya pays yango eza déjà inscrite na budget ya année. Na titre ya rappel esengeli toyeba ke programme oyo ya gouvernement ya République démocratique du Congo ezalaki lancé depuis mardi 5 septembre 2023 et pa ya président ya République Félix Antoine Tshisekedi. Tosimba ke programme ya gratuité ya maternité eza ko concerner notamment ba consultation prénatale, échographie, ba accouchement simple pe compliqué césarienne, ba soin ya nouveau-né, vaccination, consultation postnatale, planification familiale pe accès ya bakisi. Yango biso to betisi kambonda. Population a betisi mbonda ndenge maternité et commis ofele Wilfried Samba azalaki kuna. Soki ko lesa mwana ozo fele lelo na minute okana kata mboka na biso kantina masangu kako tolo na biso moko komi 7000 oza na bana 5 6 ko lesa bango combien minerva okutu na classe likolo eza kaka cher kolia ezate zi ezate sikota ngona bana robota na boti na tongo na boti na midi na boti na poko na roboko la bana na ndeni malamu nde mboka biloko ekita toboko la bana na ndenge koki wana to banda robota na biso tongo midi pokwa mboka pasi boye biso to boko la bana wa to roboto fele na nini dollar e matiti likolo dollar eza mboka bapaya yendenge nini akitsa dollar te acha robota ofele bana ngo wanto robota ofele to kolesa bango nini mama ezokota yo tie maternité ofele baba na kolalaka wapi papa o tie maternité ofele pona nini boto bana robota to kolala wapi bandako ezozinda ba place ezate yo bana robota bato tie maternité ofele mboko pona nini maternité ofele se ba tie ofele wana ndeza bien to bota wana eza bien bobongisa nde mboka bonga population baliaka bamelaka tozala bien bana batanga. Olingi okoma journaliste professionnel oyeba ko simba caméra oyeba ko sala ba montage vidéo yaka na centre de formation média indépendant pour kuna bazo pesa ba formation moko ya kitoko. Voulez-vous apprendre et devenir journaliste? Les centres de formation médias indépendants procèdent au recrutement des nouveaux candidats pour une nouvelle session. Que vous soyez diplômé d'État, homme de Dieu, docteur ou qui que vous soyez, les centres de formation médias indépendants met à votre disposition les filières ci-après. Le journalisme, la prise de vue, le montage vidéo. N'hésitez pas de nous rejoindre car ici, la formation se donne avec les professionnels des médias. Chez nous, c'est de l'expérience et du professionnalisme. Pour tout contact, appelez-nous au plus 243 89 81 81 097 ou appelez-nous au plus 243 99 37 45 722. Je répète, appelez-nous au plus 243 89 81 81 097 ou au plus 243 99 37 45 722. Nous sommes les centres de formation médias indépendants. Magazine Bonda Ekolo ezali magazine d'actualité azako benga na ba leader nyonso baya ko présenter ba vision na bango liboso ya population pour que aye babango. Congolais, Congolaises,
yo mutu ozalaka na idée ya développement ya RD Congo, magazine bonda ya ekolo baleki ya Yezu apesi bino opportunité ya koya ko exposer ba vision na bino pona bolamu ya ekolo mobimba. Botala bino moko tomesana koyamba batu na plateau na biso po mutu na mutu atalisa vision na ye. Yo mutu oza na ba idée ya malamu olingi mboka ekende liboso, magazine bonda ya ekolo afongoleli bino ba porte yaka o contribuer na développement ya mboka RD Congo. Oyo ayebi ke aza vrai leader sala lokola baninga yaka na plateau na biso parce que eza seule adresse oyo eyambaka ba leader ya makasi pe ya solo. Tala ndenge ba leader bazali koleka moko na moko, bazali koyamba bango epai ya mwana mboka Alain Dewa na Medrine Kambembe avec un partenaire idéologie. To abordaka basi nyonso lokola politique, économique, socio-culturel, religieux, pena basi mosusu oyo ezo contribuer na développement ya mboka na biso. Bazomona pero batana makanisi kimutema mabete. Batu mususu kala kimutema mabe ya longwanga na yawana. Me bato bazana miso baomona Congo ezoke na ndenge mususu. Elle na limité na mumbele un peu partout. Donc nazo continuer lisusu na suki wana te. To se sentir à l'aise na kati ya changu na biso. Ok, merci beaucoup. Ndenge kaka bozali komona bango pe bazali ba leader oyo bandimi ko participer na développement ya ba quartier commune pour que mboka ekende liboso. Na bino pe ba leader oyo boza kolanda biso bolinga ka développement ya quartier ya commune to pe ya RD Congo mobimba. Bobenga biso na numéro oyo eza affiché na bas d'écran na bino. Toko yamba bino pendant 30 minutes sans débat avec un partenaire idéologie pour que vous exposer ba vision na bino liboso ya population pe aye babino. Yango biso na magazine bonda ekolo to bengi ba leader ya solo pe to beteli bango kambonda. Nini eza ko sala que gouvernement azala incapable ya ko stabiliser to ya dollar awa na République démocratique du Congo. Monnaie Congo, likambo ya dollar oyo toza koyeba te soki tokosuka bipo soki otambo na bureau d'échange tope epa ba kambiste okomona $1 et comme la valeur à 2500 francs congolais. Situation moko eza kopesa pasi epa ya batu oyo batekisaka biloko surtout ya kolia na biloko ya ndenge na ndenge. Pe ekomi kotinda ba matisa ba prix yango ekomi kosala population pasi mingi ya kokamwa. Ya kokamwa mingi eza ke jusque là gouvernement nanu a réagi tepe bazaka incapable ya ko stabiliser masolo ya mbongo. Boye bake kala mingi te tokokoma na suka mvula oyo pe population bakomi kobanga to ebite soki bakofete babona ndenge nini et surtout que taux de change ekomi ya komata mabe makasi ya mingi esengeli boye bake déjà population bakomi na bango kobeta mbonda na ndenge moko ya mabe ya kobaye ba promesse ya ndenge na ndenge gouvernement apesaka bango na cadre ko stabiliser mbongo me bakokaka na bango kaka te bino moko boyoka liboso ya caméra ya mbonda ekolo ndenge nini population babeti simbonda kotanga bien zate dollar bomatisi donc mutelo azo soba biloko ko bakala dollar mutelo soba biloko ko bakala dollar yango $25,000 oyo te saki mbinjo kola mbina zo ninga so $10 boko yo mtoteki boko yo mtozo kauka na moyo osalini bazana ba famille to bazana famille te dollar ekoma na 25,000 francs bongo 20,000 na biso tina na ngwezani 10,000 francs na biso tina na ngwezani na mbongo bapaya biso tokomo vivre lokwa to ana pays mususu kwa mboka na biso te toza la posta boteka Congo toyeba déjà mutu na mutu azozwa combien tovandi dollar bomatisa ontina 100 so bolingo futa batu bokitisi so bolu batu bafuti bango bomatisi siko mboka soketi wapi awa tokosenga kaka na bakozi ya mboka pardon bosala nanu mwa eloko et surtout que bozalaka mpe baréaliste surtout ministre économie mwana mboka Vital Kamerhe yebake masolo ya économie na ngambo na yo eza kobetama mabe makasi bayebi ozaka moto mayele me nini eza kosalaki oza kokatela ngambu na yo mitala nanwa mpe zonga moto yango biso tobetisi kaka mbonda. Ndeko ya Congo yebake tango yo oza kolia kitoko oza kobela mai kitoko pe mwinda pelele ya sinele yebake
kaka ana ville province ya Kinshasa ezala kwa musu bande kwazo souffrir bazanga mai kwanku tukolobate mais lobi okomona etuluka ba député ba kokita kolobake voter ngai tinanga na parlement na kolobela mais tunaka bango depuis bakenda est-ce que basi ba voter loi mo kitoko pona yo mingi awa tolobeli bande kwa menkau oyo baza komi na maluku na nzela kinga kati côté oyo souffrance moko eza impossible mai courant tope kotanga kelasi wenze ezalaka te bino maboka de population babetisi mbonda tango bamonaki kamera ya mbonda ekolo magazine d'actualité olobi papa ya solo toza na pasi mboko oyo pasi makambo nyonso liboso po ya mai pasi tomelaka mai ya mazipa na biso moi bien mais moi ba difficulté eza ebele premièrement tozali na mai te tozangi ba donateur o bako koforele biso mai de deux tozali na courant te de trois bakonzi ba o batindeli biso bakonzi kaka ne sikoyo en tout cas tozali na insécurité makasi awa tukobelela kaka na yo mutu oloba kozali sosa mboka o vote ngai o ngai kingandi o ngai kosalela yo boye talaka bandeko ngonga yango bazokolela mingi kita awa bayeba mpe soki oza vraiment autochtone na koto yango biso tobetisika mbonda caricature ya mokolo ya lelo okoko ntiritiri jesi jemba beteli biso lisolo nini ye na Ingrid Mateta ndeko na ngai boyebake transport air moko eina la kisasa bachauffeur bamesala konyokola population po bamimonaka ke bakoma baroi me mokolo oyo einelaki mpe bango po bamesala kosala bagrave ya population mpe kanyebi ke ekosala bagrave po transport prix eyebanaka lisusu te okomona bakoma kobelela 150 200 prix ya malonga eyebanaka te bolandaka histoire oyo bino moko sokoma na parking boye bachauffeur bamoni baroulage bamoni bapolicier e surtout ke baozi kopesa consigne bakanga bango te bakomi koseka bapolicier bakondima tolembi batrakaseri lelo tokobula te yaya grève esimbi lelo bakokanga moto te tellement que bachauffeur bakomi koseka bapolicier na babiro nde mpo basali grève na bango bapolicier mpe babimi piaka mais batie mituka na parking kobelela mpe population mpe akoseli bango face population kutu mpe alobi ye mpe lelo grève depa bomanga na boma yo tobomana yoka bachauffeur bazobelela zano gambela zano mbala moko bakaseve abeleli mpe moninga na ye chauffeur poro me baboyi komata malgré tobeleli zando bakei na bango ezali kaka système de jeu bomanga na boma yo tobomana matracasserie eleka ya trop population pe aboyile komata na mituka po bango pe bachauffeur baza pe bakolo batracasserie yoka population pe ndenge babesi mbonda na bango basalelaki la police biso population tokosalela banchofa grave ya population tokomata bisi te banchofa balekisi basambwa pe lelo elakisi ke kokanisa te lokolo ozalaka chofa obulaka yo pe otrakasaka population prix de transport eyebanaka te mais tape lelo population mpe bakotiseli bino face ete ya bino oboyi trakaseri bagent de l'état boya mpe kosala trakaseri epai ya baclient mpo boye kitoko te yango tobetisika mbonda dédicace spéciale oyo mwana mboka Alain Dewa oyo azali DG ya magazine Mbonda Ekolo apesi na Dr Makiese grand dermatologue na hôpital de la Rive musala kitoko kasi tobosani pete Dr Johnson Simba pe Dr Simon Bayekula. Bon, continuez à s'abonner massivement à la chaîne YouTube Nabiso Oezali Mbonda Ekolo officiel parce que yango ezali seul moyen oyo bokoki ko soutenir biso kasibo benga biso pe na ba numéro Oezali affiché na ba post téléviseur na bino pona koleksa ba événement na bino ya ndenge na ndenge to comme na suka ya magazine na biso ya mokolo ya lelo na sima ya caméra ezalaki Wilfried Samba Mutasimbi réalisation pe montage Ingrid Mateta kasida Bosanité les DG valables Alain Dewa ngana binoto kuta na mbala ya sima soki Yesu Kristu azongite.